me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Mbasanga, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Nemono le yo yo. Le secours de l'homme n'est que vanité Isungia solo baninga yo utasepa ya nzambe yende apesa kai pe bato bakamwe mama ntongo atala c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tina nini baninga pepo na nini ngai nakota bonganga. Ngai nakanga mazena Yesu yende mopesi na nyonso e. E mono oyo lele o. Bazuka bankisie lelo babela maboma e. Bakota bonganga banki. Shalom, shalom les élus de Dieu. Shalom naba ndekonyonso oyo bazui libakuya kolanda biso na poko na lelo na émission na biso ya le temps du sali. Shalom naba oyo nyonso balanda kabiso pe eza naba oyo bakoti mukona lelo. Shalom naba bien-aimé nyonso oyo ngana bengaka les élus de l'Éternel. Bipa nyonso bozwami na quatre coins du monde. Eza bao bazana Amérique. Ezabao bazana Asie, ezabao bazana Océanie, ezabao bazana Europe, ezabao bazana Afrique. Shalom na bino nyonso, bipai bozwami, pe tika kimia na nkolo, bolamu na nzambe, ezala na kati na mabota na bino. Na pamboli nzambe pona grâce, na pamboli nzambe pona faveur, na pamboli nzambe pona opportunité, o ya sali biso ke tokuta lisusu na poko na lelo. Bien aimé, na ebie ke chaque fois tango tokuta na kaboye ezaka na makasi na biso te. Eza ngolu koute pa na nzambe parce que ba mingi o ba l'équipe na justice ba mingi o ba l'équipe na crainte en nzambe ba luka ki pe bazala parmi ba vivant na pokwa o ba zwi ngolu o te mais nzambe na bolingo na ye a sepeli te yo na ngato za la parmi ba vivant po na bolingo na ye. Voilà pourquoi singeto saka toujours reconnaissant na bolamu nyonso nzamba za ko salela biso na bonté na yenga za ko renouveler ngo diko na bomo na biso. Lelo tokutani susu pona tia na liloba na nzambe comme toyoka naka na chaque mercredi à partir à 20h30 pona koyoka ainsi dit l'Éternel. Tika nzambe na bibele apambola bino nyonso balinga mina nkolo bipai wapi bozwami pe bozwi temps ya kofanda pona koyoka liloba na nzambe. Lelo na lingaki ke avant que tobanda comme d'habitude tokende kokumisa nzambe
pe kosengete yende azala na biso ebandeli na kati pe na suka tokokende kosambela bipai nyonso tozwami totika moma oyo na sena loboko na Nzambe. Seigneur notre Dieu, to pesio merci pour na poko na lelo. Merci parce que yo o bongisa ki mukona lelo mpo ete opambola biso à travers maloba na yo. Merci Nzambe parce que Bible lobi Israël na kat na ba pasi na bango. Bango babelela ke pai na yo tinda ki liloba mpe liloba ibikisa ki bango. Tika mpoko na lelo Nzambe maloba na yo ezala bénédiction pour na libota na yo. Pe toyebe ke na sima nango molimo musantu wazali molakisi malamu akolakisa biso parce que biso toyebi koloba te. To telemeli force nyonso ya distraction, to telemeli nyonso ya muini o ezali kotatola communauté na kombo na Christ Yesu. Zana biso ebandeli kino na suka dans le nom de Jésus qui est notre véritable Dieu to bondeli bongo. Amen. Yangwana to pesi lisusu Nzambe merci ba bien-aimé parce que lelo to kokende kozala vraiment béni na enseignement. Vous allez toujours continuer na émission na biso le temps d'Isali. Bien-aimé, lobi kwa moto e yaka kaka na nzia na maloba na Nzambe. Lobi kwa moto ezaka kaka epa na Nzambe. Lobi kwa moto ekoki ko uta na source mosusu te soki na nzia na maloba na Nzambe te. Voilà pourquoi na poko na lelo tokokende kokota na profondeur ya enseignement sur thème oyo nkolo apesi biso na poko na lelo. Oyo ezali kotalisa biso la base de la foi chrétienne. Thème na biso ya poko na lelo ezali la base de la foi chrétienne. Moboko ya kondima ya Mokristo. Mosisa ya kondima ya Mokristo. Ce qui tozoko lo ba base ya foi chrétienne effectivement parce que kondima ezana bandenge belé. Kondima mususu bato mingi na tango na lelo bandima kana bango maloba na Nzambe te. Bato mingi batonga kondima na bango pe likona Nzambe te. Ezana bato ebele bazana banzambe Nzambe na bango. Ezana bato mususu batia babaza foi na bango likolo na ba statut to bikeko. Ezana ba mususu kondima na bango eza kotonga ma likona bato. Ezana ba mususu kondima na bango ezali likona banzambe Nzambe na bango. Dikona ba livre ya magie, dikona occultisme, dikona biloko ya ndenge na ndenge. Donc ba mingi batia kondima na bango musika na Nzambe. Bazape na ba source na bango ya kondima. Ndenge moko pe toza komona lelo na kati na Europe tokokuta na bato ebele o babengi bango ba ate, bango bandimaka Nzambe te. Bandimaka pe maloba na Nzambe te. Bazana eloko ezali lokola base ya kondima na bango. Oh, biso tokoki kotangi ala bino te parce que nous ne sommes pas venus pour na la publicité ya ba foi na bango. Mais biso tokofanda lelo na enseignement sur la base de la foi chrétienne. Nini kondima ya Mokristu etongami. Bipai wapi kondima na biso etongami. Likolo na nini kondima na biso esengeli etongama. Pourquoi? Parce que na kati ya Bokristu tozana nzela mibalete oyo esengeli tokoki kokende kopesa kondima na biso. Loka mokanda na Nzambe lobi ke tozaka kana nkolo moko, tozaka kana Nzambe moko, tozaka kana libatisi moko, pe tozaka kana kondima moko. C'est-à-dire que kondima oyo biso tondimaka ekoki ko uta na banzela mibalete. Ezali kaka na nzela moko oyo biso tokoyekola na poko na lelo, o ezali base ya foi na biso ba Kristu, base ya kondima na biso ba na Nzambe. Et biso tonzalaka na kondima o ezali posé to ezali basé likolo na maloba na Nzambe. Bien aimé, soko linge ke omona bilembo Nzambe, soko linge mona ke okola na makambo Nzambe, source mosusu ezali te, ezaka na kati ya maloba na Nzambe. Jango nde tokende koyekola na poko na lelo. Oui, maloba na Nzambe ngana definisaka toujours yango lokola Nzambe. Parce que yango nde ekelaki biloko nyonso. Bible lobi ke au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est la parole qui est Dieu. Donc, tokoki ko basé foi na biso di kone loko mosusu te, soki na maloba na Nzambe te. Ezala deva ba problème. Ezala deva ba difficulté. Ezala deva ba maladie. Ezala deva ba situation nyonso ekoki ko yela mo Kristu kondima na moto.
esengeli ezalande kovanda likona maloba na nzambe parce que nzambe wana amona na kate mais azali komonana à travers maloba na ye azali ko se manifester à travers maloba na ye pe bibili etalisi biso ke nzambe oyo aza ndenge moko lobi lelo pe libia na libela abandaki ko créer mokili na maloba na ye parce que yende azali loba nguya na nzambe bon nzambe nyonso evandi na kati ya maloba na nzambe donc soki tolingi tomona munene nzambe ezande na kati ya maloba na nzambe donc foi chrétienne eza koki kozala basé likona eloko mosusu te foi chrétienne esengeli evanda likona maloba na nzambe yo mo Kristo ozali kopusa liboso na nzambe yo mo Kristo oza kozela quelque chose ko te pa na nzambe yo mo Kristo olingi omona munene na nzambe yeba ke munene na nzambe e komona na kaka à travers maloba na ye munene na nzambe bikamo nzambe e koyande na nzia na maloba na nzambe voilà pourquoi komona ke meme basakoli nyonso babandaki na liboso ko sakola nde sima ya bisakoli bilembo bandaki ko bila ezala Kristo ye moko mokonzi na biso tango ayaki mission ezalaki nano pona ko sakola sango manam alobi que l'esprit de l'Éternel est sur moi il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle yangwana nde maloba na nzambe yangwana nde ebotaka bilembo yango nde ebotaka bikamo yango nde salaka makambo nyonso tokoza nango besoin parce que na kati ya maloba na nzambe nzambe nde ye moko azali na sima maloba na nzambe molimo nzambe ezalaka ko accompagner maloba na ye pona ko sala bilembo pona ko sala bikamo pona ko bikisa babeli pona ko purifier bato pona tina na ko bikisa milimo o to bengi yango sali ya ba ame donc moto akoki kozwa lobiko te soki na maloba na nzambe te bien aimé biso nyonso lelo poto telema liboso na télévision pona ko teya ezalaki na poasa te ezalaki nde sima ya koyoka maloba na nzambe à travers maloba na nzambe nde tokutana na nzambe nde tozwa décision ya kotika mokili nde tozwa décision ya kobila nzambe parce que toyoka mongongo nzambe à travers maloba na ye ndenge po uzwa koyoka nga na poko na lelo soko lingo mona munena nzambe soko lingo mona bikamo nzambe soko lingo mona lobiko ezaka à travers maloba na nzambe parce que kuna nde bonzambe nyonso efandi donc tongi tolobaki na kondima na biso to foi chrétienne na biso efandi na nzela mosusu te efandi kaka na nzela na maloba na nzambe engi kolobaki o nyonso nzambe aza koloba o nyonso yo yoki yango wana nde ezali source ya kondima na yo soko ndimi maloba na nzambe oyo oza kotanga na nzela na liloba na ye to na nzela na bibilia o nyonso yo yokaka na nzela na batei soko oza kondima maloba oyo pe oza sûr ke makambo oyo nzambe aza koloba ekosalema nde bilembo ekobila na nsima na yango foi na biso eza na nzela mosusu te ekoki kowuta kaka na maloba na nzambe na ngai totanga nano mokanda na nzambe liboso po ke tokonda kokota na profondeur ya tembe na biso ya poko na lelo oyo ezali la base de la foi chrétienne totangi na mokanda na Romains chapitre 10 verset 17 Romains chapitre 10 verset 17 lelo vraiment tokota vraiment d'enseignement tokota na bozindo yango na ngana lingaki vraiment ke bandeko tozalaka ba ami ya parole parce que na nzela na kozwa ba référence biblique nde tokoyeba kokota na profondeur koyeba munene na nzambe koyeba pe likanisi na nzambe yoka ndenge liloba nzambe eza koloba na biso awa na mukanda na Romains chapitre 10 verset 17 je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oh là là. Bible bi kondima ezali koya na oto zali koyoka. Mais oyo biso toza koyoka ezali ne koya na maloba na Christ. Source ya foi, to base ya foi ya ba chrétien. Et koki kozala ndenge moko te na bato yo bandimaka Christ te. Parce que zana bato mosusu kondimane ezane kotongama likolo na maloba ya baboti. Kondimana motu mosusu koki kozala efandi likolo na ba politicien.
kondima na moto mosusu evandi likolo na ba maloba ya banganga, kondima na moto mosusu evandi likolo na maloba ya ba camarade na ye, kondima ya moto mosusu evandi likolo na maloba ya ba occultiste, kondima ya bato mosusu pe evandi likolo na bato batelemelaka Christ to les antéchrist, kondima pe ya bato mosusu ezali posé likolo na ba scientiste oyo bango bazali koloba ye aza kondima absolument na makambo ba scientiste baza koloba. Mais awa biso tolingi totalisa base ya foi na biso ba chrétien bawe bandima la Christ. Bible lobi la foi d'un chrétien et koki kozala basé na maloba ya bato mosusu te selon liloba ensemble. Bible lobi que notre foi vient de ce qu'on attend et ce que nous attendons doit venir de la parole de Christ. La base de la foi chrétienne, il faut ezala sima maloba ya Christ. Il faut ezala poser likona maloba ya Christ. Oyo Christ alobi pona tina na ngai, yango wana ndenga naza kondima. Quelle que soit ba circonstance nga na kokutana nango, quelle que soit ba difficulté nga na kokutana nango, quel que soit maloba ya bato oyo bakoki koloba pona tina na nga, ngana kotala rapport nini ezali entre likambo na nga na makambo Christ alobi. Siko ngana kokende kovandisa kondima na nga na ba réalité o ngana za kokutana nango te, na ba difficulté o ngana za kokutana nango te, na ba problème o ngana za kokutana nango te, na maloba ya bato o baza koloba contre fi na nga te, mais ngana kovandisa kondima na nga na maloba oyo Christ alobi pona tina na nga. Bien aimé, soko lingo mona bula mwanzambe, olingo mona bikamo nzambe, foi na yo il faut ezala basé likolo na maloba na Christ. Maloba oyo Christ aza koloba na yo, ba promesse oyo Christ aza koloba na yo, ba promesse oyo nzamba lobi na yo, yango nde kondima na yo esengeli vanda likolo na yango. Oyebi bien aimé, makamo mingi nzamba loba na biso ezana na nzea na ba prophète, ezana na nzea na ba toma, biso tokutana kaka na ba réalité mosusu, mais nzoka nzamba si apesa déjà ba promesse déjà, asi apesa déjà maloba na epona tina na biso o totanga kango na mokanda na ye oyo bengami Biblia. Ça dit que nzamba yebaki ki tokokutana na ba réalité belé, tokokutana na bitumba, tokokutana na ba problème, tokokutana na ba occultiste, tokokutana na ba maladie, tokokutana na ba difficulté ndenge yo poza na yango mukona lelo. Mais sikoyo nzamba prévoyait que déjà liloba na ye comme solution et pas na bana na ye. Alors que kondima na biso et où tate par rapport na ba problème otoza nango, kondima na biso ezala te a fonction ya ba makambo bato bazolo ba pona biso, kondima na biso ezala te a fonction ya ba déclaration ya ba médecin ya mokili, kondima na biso ezala basé te selon ba réalité ya ba déclaration ya ba politicien to ya ba scientiste, mais kondima na biso e uta na oyo Christ alobi pona tina na yo bien aimé. Nini Christ alobi? Yango ne sengeli kozala ami ya maloba na nzambe. Soko zali kotanga liloba na nzambe, kuno ko découvrir volonté na nzambe, kuno ko découvrir maloba na nzambe, kuno ko découvrir ba promesse kitoko nzamba alobi par rapport na problème oyo zanango, par rapport à ba difficulté yo zanango. Ezana problème mon côté koki ko yela biso bongo solution nango ezate na kati ya liloba nzambe. Ezana situation mon côté koki ko yela yo obongo nzamba prévoyait réponse nango te na kati na maloba na ye. Nyonso o ezako yela biso mukona lelo solution nango nkola sia loba. Ba difficulté nyonso ko yela o mukona lobi. Nzamba asia loba yango déjà na kati na maloba na ye. Yango na nde to benga ka Biblia la prophétie par excellence parce que lobeli biso makambo ya kaka. Lobeli biso makambo ya sika. Pe lobeli biso makambo ekoya lobi. Eza bisakoli o eleki bisakoli nyonso. Eza na likambo moko te koki koya na sena moi e bongo nzambe a prévoyer solution pour nango te. Eza na difficulté moko te o yo za nango mukona lelo bongo solution eza te na kati ya liloba na nzambe. Makambo nyonso, ba combat nyonso, ba difficulté nyonso o biso to za nango mukona lelo. Nzamba si apesa déjà solution kati na maloba na ye. Yango ne sengeli ke yo mwana nzambe tango za kotanga pe oyebi maloba na nzambe. Suko yebi ke nzamba loba likambo moko. Yoza sûr na maloba wana. Oza convaincu na maloba wana. Pe ozali ko croire absolument na maloba wana. Yangwana nde ko ya kobota kondima likolo na maloba oyo otangaki.
likona maloba oyo yo oyokaki pe makambo yo tangi makambo yo kina nzia na maloba na Christ yango nde ko s'accomplir na bomoi na yo pe na pokwa na lelo mutu nyonso eli nyonso akovandisa kondima na ye likona maloba ya Christ ayeba ke maloba wana ko s'accomplir na vie na yo quel que soit ba problème yo zanango quel que soit ba situation yo zanango quel que soit ba difficulté tokokuta nango oyo Christ aloba pona tina na biso yango nde ekosalema. Donc foi chrétienne est la base likona maloba ya bato te bato baloba nini pona tina na yo ba famille no baloba nini pona tina na yo tango baza ko tala ka lolenge no bazo mona kilikama malonga ekoko bimate. Il y a des gens même bato ba modisa bango na ba parents. Il y a des gens oyo bato pe ba famille ba modisa bango non parce que ba mériter ango ezana bato mosusu ba mériter malédiction ba boti ba modisa bango pe simba comme dit le bananzambe lobi que malédiction sa cause eza sans effet bato pe a quartier ba maudire yo pona jalousie peut-être ba ninga pe ba lobela ko mabe pe kaka pona motema mabe wana tenga na zako loba parce que soki moto zako bundisa yo illégalement yeba ke makambo ne ko salema te parce que onzamba loba pona tino no yango nde kokokisama awana ngina talisa que biso foi na biso ezala base likona maloba nzambe ngiko ba ke ata moto alobeli nga makambo mabe ata moto a maudire bana nanga ata moto a maudire vie na yo soki makambo wana eza na fondement moko te yeba ke ko salema te parce que onzamba loba pona tina na yango nde ko salema. Donc il faut sikoyo foi na biso e vanda likona maloba na Christ to tanga ka maloba na nzambe tango nyonso to yeba ba droit na biso na loba kango toujours que liloba nzambe yango de véritable constitution na biso o etika la absolu oyo moto na mokila kokoko longola ngote maloba oyo nzambe loba pona tina no bien aimé yango wana nde ekosalema yango ne singeli oyeba ke soki nzambe lobi likambo moko tope otangi yango na mokanda na ye tope oyoki yango à travers basali na ye tope oyoki yango à travers basakoli yeba ke makambo nzambe aza kosala o azali koloba à travers basali na ye mbula ebeta ekita yango nde kosalema. Voilà pourquoi kondima ya mwana na nzambe kondima ya mukristu bato bayambi Christ bato bandimeli Christ bato bazwi libatisi na kombo na Christ kondima na bato oyo ekoki kozala basé likona eloko mosusu te soki kaka na maloba ya Christ te. Bible lobi na biso la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui bato mingi basi balobeli yo makambo ebele oyo pe longola yo na kondima liboso ya maloba nzambe. Vous savez tango tokuta na kana ba difficulté tango tokuta na kana ba réalité ya vie nde sika siko nzamba tala ka niveau ya kondima na biso po ke bilembo to be bikamwa elanda. Au mona mutu mususu ayebi ne penza na église to koti na émission le temps di salibwe ayoki maloba nzambe kondima ne pe bakisami mais tango ya aussi sa émission akutani pe na ba camarades akutani pe na ba famille akutani pe na bato batalisi esiko ba réalité mususu a face babi makambo bino bozo kende kolekisa kuna ba pasteur bazaka ba aventurier yepe ayoki yango o yazali ko yoka et créer foi moko o to benga foi négative parce que tozana ba foi positive oui uti na maloba ya bato uti na maloba nzambe pe tozana ba foi négative uti na maloba ya bato uti pe na maloba ya Satan. Satan pe koki koya ko pesa maloba na motema na yo bato mokili pe bakoki koya ko pesa o maloba siko yo foi no ezali basé na maloba nini to na maloba ya Satan to na maloba ya bato. Mais awa Bible eza kotalisa biso ke foi na biso il faut ezala basé likolo na maloba ya Christ. C'est-à-dire que tango Christ a lobi likambo ata na moni yango lelo te nayebi ke même lobi même après lobi oyo Christ a lobi yango ne ko salema ata ba metse ba déclarer likambo moko mais nayebi ke oyo Christ a lobi yango ne ko salema ata ba occultiste basangani contre ngai ata bato ya quartier basangani ata bato ya ville nyonso ya Stockholm basangani mais oyo Christ a lobi pona tia na ngai yango ne ko salema. Yango na poko na lelo bien aimé dans le Seigneur. Nangina yebisa eli moko bipa yozwami. Yeba ke maloba oyo Christ aloba pona tina na yo. Yango ndezali absolu pe ko salema.
quelle que soit ma difficulté, quelle que soit ma réalité à vie, quelle que soit souffrance aux qu'on traverser, quelle que soit vallée au yozana yango, yeba que maloba ya Christ ba promesse ensemble, yango de ko s'accomplir. Si ko sokyo yebi ki nzambe maloba ne ko sakate. Alors foi na il faut la base di ko na yango. Donc dingi ko baki o yozali ko croire na yango. Yango ne ko ki ko la source base ya foi na yo. Foi na ba chrétien et ko ki ko la base te di ko na ba sensation ya nzoto. O ndenge yo zali ko sentir na nzoto na yo. Nazali ko sentir que maladie eza ko tikanga te. Nazali ko sentir ba faiblesse moko. Makambo yo zali ko yoka na kati na nzoto na yo. Ba bondeli pona tina na yo, mais ozomona kaka changement te. Lokola chaque vendredi pe dimanche, tozaka na émission na biso ya Jésus-Christ notre médecin et pas ya Moussa na Nzambe évangéliste Sephora. Makambo ya te yaka. Yeba ke Nzambe azaka sima maloba wana. Ingi ko ba ke sima maloba mosali na ye. Ezala ba problème yango ezandenge ezala maladie yango ezandenge nini. Oyo Christ azakoloba à travers ba sali nende ye akosala yango. Mais komona mutu mususu oli asala confiance. Oli azala na foi liko na maloba wana, ye azali kotala ba sensation nzoto. Azali kotala ndenge nini makambo na nzoto ne ezako sala. Azali kotala ndenge nini bilembo ezako leka na nzoto na ye. Mbala moko ekitisi kondima na ye. Mbala moko elongoli kondima na oyo nzamba lobi. Mbala moko ebundisi puissance ya bikamwa o nzamba lingaki asala à travers maloba na ye. Parce que derrière chaque parole, il y a un esprit qui accompagne pour opérer des miracles. Donc kondima mo Christ et koki ko za la basete na oyo biso tozali ko yoka na nzoto na biso et koki pe ko za la basete na makambo bato ya mokili baza koloba kondima na yo eza la basete na makambo bato balobaka yo kamata matoi na yo parce que la foi vient de ce qu'on attend. O yoka pe tellement makambo ebele o yoka ba médecin o yoka ba famille o yoka ba to quartier ba talisi yo ke yoko bongate batali soki yo poko surtout en apotoli kama mukanda yo situation mboka ndenge Europe bembe ko mukanda te batali yo mutoza na Afrique ke non yo koki ndenge makambo ya Schengen komi yo koki ko yali susu poto te batali yo ke age no lokole pusani yo koki ko botali susu te bato batali yo ke ndenge yo pozali wana moyo bala lisusu ezate batali yo ke lokola yo tanga ba université te moyo pe obongezali te o yo katele mama makambo ebele batali si pe situation ya mboka Congo babi makambo ndenge za ko marcher ndenge toza ko mona en tout cas solution ezalité mais biso ba chrétien foi na biso eza basé na makambo te foi na biso ezali basé na oyo Christ azali koloba foi na biso ezali basé na ba déclaration ya Nzambe foi na biso ezali basé na oyo ekomama na kati ya maloba na ye or Nzambe wana poto yoka ye to yoka kaye à travers ba sali na ye ndongo za ko yoka ngana poko na lelo. Bien aimé, nasenge ke foi na yo ezala basé na maloba ya batote. Nasenge ke foi na yo ezala basé na maloba ya ba pagano te. Nasenge ke foi na yo ezala basé na oyo nzamba lobi. Foi na yo ezala basé na ba écriture. Parce que nzambe oyo biso tozali ko salela. Maloba na yesu ke bimina munoko na ye ya ko sakate bien aimé. Ngai naza ko tia foi na ngai na maloba na batote pourquoi? Parce que moto akoki koloba lelo lobi pe a changé mais na ko tia foi na ngana maloba na Nzambe parce que o Nzamba lobaka eko sakate yango to ke ko tanga na mokana na Nombre chapitre 23 verset 19 Nombre chapitre 23 verset 19 pona nini foi na biso esengeli ezala basé na maloba na Nzambe pona nini foi na biso et c'est que la base na maloba ya Christ. Tokotanga ngona mokana na Nombre chapitre 23 verset 19. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Bible ça ko démontrer biso aw. Que Nzambe oyo biso tozo ko salela biso ba chrétien comme na Yesu Christ. Nzambe oyo biso to ndimela comme na Yesu Christ. Bible lobi kombo mosusu te pesameli. Ba nzambe ya mokili bazana ba kombo na bango. Mais oyo biso Nzambe comme na Yesu Christ. Le nom qui nous a été donné.
Nenge Bible ezali ko talisa biso qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, Père éternel. Yewanande Yesu Masiye, mono ya botame la biso, nzambe na bikamwa. Bible lobi ki kondima na biso za basé likona maloba na ye. Awa Bible talisi biso boy. Ke ye nzambe wana, ye Christ oyo toyamba. Bible lobi, il n'est pas un homme pour mentir. Voilà pourquoi foi na biso fait à la base di kona maloba na Christ. Parce que nzambe azako kola mutute po akosa. Ça dit maloba na etango bimaka ekosa kate. Na sima maloba nzambe il y a la vérité. Oui, Jésus Christ a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça dit na munoko a Christ mensonge bimaka te. Toyebi le père des mensonges. Wazana mukanda na Jean 8:44. Bible lobi ke ye azatata ya lokuta. Pe bana na ye balobaka lokuta. Soko moni mutu, quel que soit ministère na ye, quelle que soit dimension na ye, ce qui mensonge na munoko na ezali, yeba ke wana ze nzambe te. Onga na benga ka bango ba infiltrer na kati ya évangile. Ba ye seulement ko mikotsa na kati na évangile. Ba oyo Christ akoyebisa bango na mukona suka que je ne vous ai jamais connu. O ba ko déclarer même mukolo wana liboso na nzambe que n'avons-nous pas opéré de miracles à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Et le Seigneur leur dira ouvertement, dehors les chiens, car je ne vous ai jamais connu. Et nous avons dit que bato bazako sakola. Ils appellent bato bazako te abilembozo salema. Mais mensonge na munoko na bango. Mensonge na ba prédication. Mensonge ti na bandako na bango. Mais Bible zako tali sabiso que Christ lui c'est la vérité. Et Bible lui dit que il n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Ce qui a promettre quelque chose dans la vie na yo, à promettre quelque chose dans le ministère na yo, à promettre quelque chose dans la famille na yo, na bana na yo, na ndako na yo, yeba ke o nzamba lobi yangonde ko salema. Voilà pourquoi foi na biso ekoki koza la base di kona eloko mosusu te, il faut eza la base di kona maloba na Christ parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ba promesse nyonso nzamba pesa yo, yeba ke akosa yo te. Malgré mikoleza ko pusana, malgré bato bazako seka, malgré bato bazako chola, na ningi ko ebisa yo eli na nzamba ke o nzamba loba aza mwana na mutute po akosa yango eza ko salema na vi na yo. Mbula oyo makambo ebele ko salema na vi na yo. Mikoleko ya makambo ebele ko salema na vi na yo. Peu importe longueur et temps, peu importe dire na yango, mais sachez seulement que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bilakane na vi na yo, yango moto eko salema. Bilakane na kat na libota na yo, yango moto eko salema. Bilakane na kat ya ministère, yango moto eko salema. Yango nga na kipakate, moto aseka ngate, nga na talaka oyo nkolo alobi. Parce que naebi que il n'est pas un homme pour mentir. Bien aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu quand il promet, ayebi de quoi il parle. Ayebi puissance ya maloba na ye. Ayebi force ni neza na kati ya maloba na ye. Et Bible lobi ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne se répand pas. Ça dit qu'à promettre après une année, après un mois, bon, non, bon, voilà, je n'ai plus de moyens. Notre Dieu n'est pas comme ça. Quand il promet, il sait de quoi il parle. Parce que nasima maloba nae, nasima chaque maloba bimaka na munoko na nzambe, ndenge zo bimana poko na lelo, sachez seulement qu'il y a un miracle, il y a un esprit qui va accompagner cette parole. Pe yo komona makambo nzamba kosala. Voilà pourquoi foi eza folie pona bato bandimaka nzambe te. Pona biso ba chrétien, eza une puissance. L'évangile de Christ c'est une puissance parce que na kati évangile nde maloba nzambe ezali. Mais pour ceux qui sont dans ce monde, ezali boma. Motakoko ndimate ke makambo nzamba promettre yo kangami ozo zelango kaka malgré souffrance oza constant na kati ya foi na yo ndenge bato ya ba camarade ya Job ba mona ki lokola zoba ndenge mwasi ya Job ba mona ki lokola zoba puis que ezaki folie pona bango mais Job ayeba ki puissance ba promesse nzamba alors je sais que mon rédacteur se levera. Voilà attitude nzamba azanango besoin pona biso ba chrétien. Pour na biso batoto yambi Christ, pour na biso batoto otondimila kamaloba ya Christ. Quel que soit ba niveau et ba problème,
oza koyeba ki maloba nzambe kokosa te ye akoki pe ko se repentir te c'est-à-dire promesse na ye oyo aloba pona tina etikali bongo ya onengi na yebisa moto moko na poko na lelo omoni ba situation ndenge nyonso oza ko traverser omoni ba difficulté nyonso oza ko traverser kokasa te ke maloba nzambe ke pamba kokasa te ke o nzamba prometa yo ke pamba Bible tali sibi soka koko bongo la maloba te nzamba bongo li nano maloba te pona likambo na yo nzamba bongo li nano maloba te pona tia na famille na yo nzamba bongo li nano maloba te pona tia na ministère na yo nzamba bongo li nano maloba te pona tia na ba projet na yo o ya loba likona ba projet na yo yango wana eza ko s'accomplir siko fono il faut vendre kaka wana même okutani na ba difficulté okutani na ba rejet okutani na ba problème sachez que Dieu ne peut pas se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir et non plus pour se repentir. C'est-à-dire qu'à l'obi na tongo bena poko abongoli maloba. Non, 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 non. Ba pasteur basala kango. Ba tamokili basala kango. A pesio promesse na tongo. Na après-midi komi ba explication. Ba parent pe ba koki ko sala ngo. A pesio promesse ya likambo. Ya ko peso mbongo. Ya voyage. Ya likambo songolo. Mais après une année, après 2 jours, au moni parent pe a changé mon langage. A présenter ba esquisse. Notre Dieu n'est pas comme ça. Il ne se répand pas de ses promesses. C'est-à-dire que quand Dieu promet quelque chose, il réalise cela. Voilà pourquoi notre foi, il faut la reposer parce qu'il ne se répand pas. À regretter la promesse la Bible dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il dit que on zamba prometa yo. Est-ce qu'il est incapable de faire ça? Dieu n'est pas incapable de faire ça. Bible dit, est-ce qu'il a exécuté tes malobanaye? Problème nini oyo ekoki ko lekangouya ba promesse nzambe. On zamba si aloba pona tida na yo. La Bible dit que Dieu est capable ya ko exécuter, c'est-à-dire ya ko kokisa oye bimana munoko nae à travers ba sali nae, à travers ba pasteur, à travers ba sakoli, à travers liloba nae. On zamba loba bipa nyonso otangi na Biblia là où il y a la promesse de Dieu na kati ya bonne nouvelle. Sachez que promesse on est comme minde pona tina na yo. Sachez que nzamba loba ngonde pona tina na libota na yo. Sachez que nzamba loba ngonde pona tina na ba projet na yo. Sachez que nzambe e comment mande pona tina na oyo yo za ko andire mukona lelo. Et Dieu n'est pas incapable. Il y a quoi exécuter makambo et komami. Dieu n'est pas incapable. Il y a quoi exécuter maloba ba sakoli ba teaka. Ndenge poza koyoka na poko na lelo. Quel que soit ba problème yo zanango. Nzamba za incapable te à exécuter makambo oyo alobi ponatina na yo. Bien-aimé, alobi nini? Christ alobi que l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Bien aimé, bonne nouvelle, il y que biso ba pagano to komi ba na nzambe. Bonne nouvelle, il y que bato est malade, bazako biki sama na kombo na Yesu. Bonne nouvelle, ezali ko talisa que babola bazali ko koma bazui na kombo na Yesu. Bonne nouvelle, il y bikomba bazali ko bota ba mapasa na kombo na Yesu. Bonne nouvelle Nikoloba bateau bazalaki désespéré bazako zonga na kati espoir ba bazaki na kati ya solitude bazako za la visiter ba nyonso babandaki ko lela lela pe ba komi ya koseka. C'est ça la bonne nouvelle. Sango malamu oye wuti na maloba ya Christ. Siko foi na biso il faut ça la baser di kona oyo Christ alobi o ya yaki ko déclarer ye moko comme ordre de mission na ye abi ke ngana pakola mi pona tia na makambo. Bien aimé, Christ a été ouais pour la bonne nouvelle. Pour na ko peso sangwa malonga. Ou ko pesa molimo no esengo. Ou ko changer vie na yo. Pe na poko na lelo. Na ninge ke évangile na Christ. Maloba ya Christ et changer yo na poko na lelo. Et pesa yo ba référence nyonso et exécuter moko c'est la promesse o nzamba pesa na bomo ina yo. Na lobaka toujours na bandeko. Ba promesse nzambe ce qui bimi na bisakoli. Dieu ne peut pas permettre que yo otika mokili. Aussi le temps que na ba promesse na est commis exécuté à totalité. C'est-à-dire que la promesse Seigneur soit nzambe avant que yo kota mabele, il faut nzambe à exécuter d'abord nyonso pour atika la nzambe. Yangona na poko na lelo. Tika maloba na nzambe, ba promesse Seigneur soit nzambe prometa pona yo. Akokisa ngona vie na yo dans le nom de Jésus.
siko yo esengeli foi na yo ezala absolument likona maloba na Nzambe. Foi ya ba chrétien elingi koloba kozala d'accord na maloba ya Nzambe, kozala d'accord na oyo Nzamba lobi. Tango yo yebi likambo moko, siko comprendre siko ke Nzamba za na capacité ya kosala makambo nyonso, alors nyonso yo kotanga ndima yango ke kosalema. Tango yo yebi ke Nzamba za na makoki ya ko exécuter ba promesse na ye, oyo za ko yoka na poko na lelo ndima ke Nzamba kosala ngona vie na yo. Yango nde toujours loba ke foi na biso il faut ezala basé likolo na maloba Nzambe. C'est-à-dire que tango yo yoki moteya za ko sakola, simba ba promesse na ke o Nzamba zolo bande za pona tia nanga ko comparer yango te ko tia yango te ke za pona bato mususu, même ceux qui maloba wana za maloba makasi ya repentance. Maloba ya repentance ya kana maloba ya kupakola mafuta te. Ce que yoki message moko bimi ke repentez-vous. Est-ce que risiko eba ke makambo Nzamba zolo ba repentance ezande pona tia nanga koloba te te ya bango nena yoka bato mususu te na église ce que komi maloba ya repentance ya milongoli na kati akomi koloba te ya bango ba yoka. Mais alors que maloba on eza ko yande pona tina na yo moto za ko yoka ingi ko ba ke Nzamba lingi yo yoka ngo omitala otala soki kat na wi ya quelque chose o Nzamba zo linga ke o se repentir. Tango yo komi koloba te ya bango, ça dit que au comino arbitre, au comino moto, au comino spectateur, aux sous na kati ya terrain. Pourtant biso nyonso tozana sena moi, maloba Nzambe za likona biso, ezala nga mote, ezala moto afandi na bank pona koyoka, maloba Nzambe ezaka poke biso to yoka, petontia kondima na biso likona ngo. Ça dit que tango nga na yoki maloba na Nzambe, na yebi ke maloba oyo ezande pona tia nanga kondima nanga ekofanda pona tia nango soki pe ye pona tia na makambo malamu na simbi promesse wana esika ba komi Israël esika ba komi Jacob ba promesse nyonso ba tie pona Abraham nga na zwi kombo nanga na tie place wana na bi ke kombo oyo bazali koloba ezali nde pona tia nanga maloba Nzambe eyaka nde pona tia na ba oyo bazali koyoka et non pona tia na bato mosusu. Mais il y a des gens où bango mamona ka soki maloba ya bénédiction wana lobi amen ningi ko ba keza pona tina nae. Mais soki maloba ye pona tina na repentance wana komi pona tina na bato mususu e komi te ya bango te bongo te biso nyonso tozala na se ya maloba na Nzambe ezala pona tina na repentance ezala pona tina na bénédiction. Sachez que foi na biso kondima na biso ezali kona maloba na Nzambe et que nyonso Nzamba za ko ba pona tina na biso ezande pona tina na biso. Na ngi totanga verset moko na mokana na nzembo to na psaume de David chapitre 89 psaume 89 verset 34 tina verset 36. Psaume chapitre 89 verset 34 jusqu'à verset 36. Je lis au nom de Jésus. Yoka nenge Bible soloba. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je jurai une fois par ma sainteté, m'attirai-je à David. Alléluia. Yoka maloba na Nzambe. Nzambe azokoloba akoki ko retirer te bonté na ye liko na bana na ye. C'est-à-dire ce qui Nzamba s'appelle sa promesse na ye. Ce qui bolamu Nzambe se kita liko na yo. Nzamba ko longola ngote. Bato mukili bakoki ko yate ko longola. Situation moko te koki ko longola bonté na Nzambe liko na yo. Lelo diable akoki ko tali soki Nzamba tiki yo. Mais sache na poko na lelo Nzamba bi bolamu na ye. Bonté na ye alongola ngo na liko na bomo na ye. Bolamu Nzambe koki ko longola liko na yo te. Alors bi akoki ko trahir fidélité na été. Tant Nzamba salaka alliance liko na moto, Dieu reste fidèle na ba promesse na ye. Dieu reste fidèle na alliance oya traité na yo à travers Christ. Dieu reste fidèle na ba promesse prophétique ke nyonso oye komami na kati ya liloba na ye. Ça dit malobo Nzamba loba pona tina na yo, il ne peut pas trahir sa parole. Voilà pourquoi qu'on dit manayo ezala na kati ba promesse parce que yebi ke Nzambe akoki ko trahir maloba na yete akoki ko retirer beauté na yete beauté en Nzambe bola mo Nzambe et se manifester na vie na poko na lelo
au bénéficier na alliance on zamba loba na Abraham, au bénéficier alliance on zamba traita pour na Jacob, au bénéficier bolamu nzambe kati na maloba na ye na nzela na Christ Yesu. Nzamba lobi lokola sala alliance na nzela na Christ et que ba nyonso bakoyamba Christ comme mokonzi pe mobikisi ba benga mibana na ye alliance wana etikali éternel. Lokola yo yambi Christ na osio yamba Christ na bomo na yo. Sachez que alliance nzambe na poko na lelo ezali toujours ko ganga. Bolamu nzambe na vie na okino lelo ezali toujours ko ganga. Bolamu nzambe na kati na libota na yo il faut eganga. Bolamu nzambe likona ba projet na yo il faut eganga. Nzamba koki ko retirer alliance oyote, nzamba koki ko retirer beauté oyote parce que aza fidèle na maloba na ye. Yoka na verset 25. Alors bien je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Makambo ebimana bibebo nzambe, nzamba change kangote. Voilà pourquoi base ya foi na biso ezala toujours reposer likolo na oyo ebimi na bibebo nzambe. Oyo ebimi na bibebo ya basali na nzambe. Ndenge ozoyoka na poko na lelo. Biso tout ça ba instrument on nzambe alati bibebu pe makambo ezako bima pona tia na bomo ina na poko na lelo nzamba za fidèle pe akolanda pona ko exécuter makambo yo moko. Souvenez-vous que dans sa parole nkola za ko ebisa biso boy. Je confirme la parole de mes serviteurs et j'accomplis ce que prédit mes envoyés. Ingiko ba ke maloba nyonso nzamba loba ka travers basali na ye. Nzamba zana simanango pona ko exécuter moko. Pourquoi na lelo bisakoli na nzambe ko kisama na vie na yo. Ba promesse nzambe ko kisama na libota na yo. O nzamba lo ba pona tia na bana esalema. O nzamba la ka pona tia na ministère na yo esalema. O nzamba la ka likona ba projet na yo esalema parce qu'il est écrit que mon serviteur prospérera, il y montera toujours très haut. Na pokwa na lelo. Bien aimé, esengeli yo o monter. Na ba domaine nyons. Esengeli yo o monter. Na ministère. Esengeli yo o monter. Na ba affaire. Esengeli yo monter. Na vie sociale. Esengeli yo monter. Okoko tika la vie ndenge mokote. Pourquoi? Parce qu'il est écrit. Et l'obami déjà que yo mosali na nzambe. Yo mwana na nzambe. Nzamba lobi ke esengeli o monter. On monter, ça dit que le niveau au saki na niveau moussous après une semaine ba yoko kuto na dimension moussous après un mois ba yeba kamo vi na yo est-ce que ba to ba tuna ke yo simbinin parce que za na kati ya ba promesse ensemble ngana kamo ka ba to ba kete ko luka banganga na kamo ka ba to ba kene ko sa ba wana ba occultiste parce qu'il y a des promesses de Dieu. On zamba lobi pe azako veiller na ngo alobi ki akoki ko changer te o ibimaka na munoko na ye. Bien aimé tozana ba promesse ebele na kati na biso aw. Tozana ba promesse minene on zamba loba pona mabota na biso. Tozana ba promesse ebele on zamba sia loba pona tia na ba na biso. David alobi que j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et comment ni sa postérité. Postérité n'a pas qu'on l'abandonner. Bana n'a pas qu'on l'abandonner. Moubaï n'a pas qu'on l'abandonner. Parce que Nzamba sa lo bayango. Voilà ce qu'on fait. On a besoin de la poser. L'icône a makambo Nzamba lobi. N'a besoin que bana n'a pas qu'on l'abandonner. Ce qui va te croire na bana note sachez que nzamba zo croire na bango nzamba salobi loko moko pona tia na mobali na yo nzamba salobi loko moko pona tia na libota na yo nzamba salobi loko moko pona tia na ba faire na yo et tu dois croire à cette parole foi na yo eza la base liko na makambo oyo o méditer ngo parce que o nzamba lobi o ebimi na ba lèvre na ye et koki ko changer te bien-aimé makambo tanga na zo tanga alobi ki est-ce que Yokana verset 36. Je j'irai une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Oh bien-aimé. Et c'est que David yotiaka kombo na yowana. Parce que tant ya David eleki, mais li lobanzambe tikali ndenge moko, lelo lobi pe libé na libela. O nzambe asi alaka, Bible lobi que il a déjà juré par sa sainteté de te bénir. Est-ce que akoki koko sayo? Dieu ne peut pas te mentir, bien-aimé, parce qu'il a déjà juré de te bénir par sa sainteté. Il a déjà juré de te guérir par sa sainteté. Il a déjà juré de t'élever par sa sainteté. Il a déjà juré de faire des choses surnaturelles dans ta vie par sa sainteté. Et il ne peut pas te mentir.
que cette parole que Dieu a déjà prononcée pour ta vie s'accomplisse ce soir. Et que au monde na lobok ensemble, ma promesse ensemble, oh ya ça gira déjà par sa sainteté. Et ça les manabo moinayo, et ça les mana ministère nayo, et ça les marikona bana nayo. Puisque Dieu a déjà juré. Donc, parce que le Seigneur a déjà juré de te bénir, il a déjà juré de t'élever, il a déjà juré de te protéger. C'est-à-dire, personne ne peut t'atteindre parce qu'il a dit qu'il a protégé l'ange de l'Éternel. Campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Mabe koko yelote na poisa. Nenga benga kango une mort la mort subite. Et koko yela yote ba makambo moko et koko yela yote Dieu va toujours avertir. N'oubliez pas qu'il a déjà dit que avant que likambo salema akosololana no na basali na ye. Dieu l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. C'est-à-dire qu'il a déjà tout prévu. Que l'ikamo même est amabe. Le quoi nano ba sakoli. Yamwana eza malamu kozanasi ya couverture spirituelle ya papa na yo ya molimo. Kozanasi ya couverture spirituelle ya pasteur moko. Oyo akoki kozala comme sentinelle. Parce que la Bible dit que Dieu a établi ses serviteurs comme des sentinelles. Mabe ningi koya pasteur no akomona. Akoyi biso ke talang makambezo ya boya kato bondela. Et koko ye dikamo moko te koko ye la o brisque. Nzamba asa loba déjà makambo nyonso. Voilà pourquoi foi na biso esengeleza na oyo nzamba lobi. Nga na yebike na sana kati ya église, na sana pasteur nanga, dikamo mabe ko yate soki nzambe nano atalise pasteur nanga te. Et ba pasteur o nzamba pona o ya tinda établir a pakola afungola ka bango miso. Pour que ba mona makambo avant que mabe ya basa ba sentinelle bangonde ba mona kamabe avant que yela ba kolondako avant que comme na kati na église et ya ko stopper dikamwana à travers prière ya on a poko na lelo bien aimé yeba ke o ebimaki na bibebu na nzambe yangonde ko sale mapona tina na yo na pamboli nzambe pona tina na verset o bible lobi ke o ebimi na bibebu nzambe en tout cas nzamba kokoko kosate il faut yangonde esalema o na poko na lelo o ebima na bibebu na nzambe pona tina na yo tika yango esalema. Yokana monkana na Psaume chapitre 105 verset 8 qui nous a verset 10. Psaume chapitre 105 verset 8 qui nous a 10. Je lis encore une fois au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Il se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob à loi et pour Israël en alliance éternelle. Il se rappelle toujours de son alliance et ses promesses pour 1000 générations. C'est-à-dire que ce qui nzamba sali na alliance est bien aimé. Ce qui nzamba sali na baboti na alliance. Ce qui nzamba ayeko sala alliance na libota na yo. Dieu se rappelle à toujours. Akoko bosa na ngote. Makambo nyonso nzamba loba na yo. Alliance nyonso nzamba sala po na yo. Eza nanziana basali na ye. Eza nanziana ba sacrifice sala. Eza nanziana ba promesse to na musala moko sala. Alliance nyonso eza nanziana ko yamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu se souvient toujours de son alliance. Tozana tina te ke so ba problème ye to sala paniquer parce que alliance oyo sana nzambe ko ganga. Alliance oyo nzamba sana nanziana Christ ko ganga. Dieu se souvient toujours de son alliance. Voilà pourquoi foi nanga et ko kiko ningana te. Parce que nayebi ke nzamba zako se rappeler na alliance na ye. Nzamba zako se rappeler na bilaka na ye. Nzamba zako se souvenir toujours na makambo ya loba pona bana nanga. Nzamba zako se souvenir toujours na makambo ya loba pona tia na libota nanga. E mata ekita o nzamba loba yango nde akosala yango. Alliance ye a traité ki na Abraham. Alors que ba nyonso bakoyamba Christ comme Seigneur et Sauveur ba koti na kati alliance Abraham et Dieu se souvient de ça. Ba promesse Abraham et ko kitaliko na yo. Ba promesse Abraham et ko kitaliko na bana na yo. Bible dit jusqu'à na ba 1000 générations. Oh bien-aimé. Na yebike na poko na lelo. Ba promesse nyonso nzamba lo ba pona Abraham et ko kitana bomo ina yo. Yo motozo ko yoka na poko na lelo. Tika ba promesse nyonso alliance nzamba traita et salema na bomo ina yo. Elanda vi na yo, elanda bana na yo, elanda ministère na yo. Alliance o nzamba se souvena kanango et kokisama na bomo ina yo. Donc kondima na biso
nzamba koki ko briser alliance na été pe maloba na ye o bimaka nzamba za toujours ko kanisa ngo butu moy donc foi na biso eza produit nde ya maloba na nzambe ça dit tango nzamba lobi ngana za rempli na maloba na nzambe na motema nanga na kutani na situation na tali kati ya motema nanga liloba nini nzamba loba pona tia nanga na ko bimisa liloba wana na memi yango par rapport na situation na zana yango pe na zuye longa parce que maloba nzambe fandi na motema nanga yango moteko banda ko combattre ba problème yango moteko banda ko bundelanga liboso ba difficulté maloba wana il faut siko evanda kati nanga bien aimé yango il faut que vous lecteur de la Bible ko lukaka biblia te kaka dimanche Koluka Biblia te kaka soko moni temps di sali e bandi. Luka Biblia tango nyonso. Kende ka église. Pe moment ya maloba nzambe. Na moment ya prédication zala tatif oyo kanini nzamba za koloba. Tango maloba nzambe tondi na kati ya motema na yo. Siko tango satako yana ba problème bimi sali loba nzambe comme arme. Oyo ko combattre di kambo wana. Pe ko mona miracle nzambe. Ko bunda na nzoto te. Ko bunda te par rapport à maloba bato. Bunda par rapport à liloba nzambo evandi na motema na yo. Et Bible za ko tali sabiso. Na Matthieu chapitre 24 verset 35. Que nyonso koleka. Mais maloba nzambe koleka te. Wana to koleka ngo noki noki parce que to yebi verset o. Matthieu chapitre 24 verset 35. Bible dit que le ciel et la terre passera. Mais maloba nangan e koleka te. Oh gloire au Seigneur. Biloko nyonso ekoki koleka. Mais on zamba lobi mutu moko te na makoki ya ko arrêter yango. Mutu moko te na makoki ya ko pekisa liloba na nzambe. Situation moko te na makoki ya ko bebisa on zamba lobi pona tina na yo. Donc c'est-à-dire que on zamba lobi yango nde ko salema. Nzamba loba nini pona biso bien-aimé. Tango tozolo ba on zamba lobi mais siko il faut to yeba nzamba lobi nini. Nzamba lobi yo mobola ya pakola baki pona tina na yo. Bible lobi ki ayaki pona ko kangola bao baza ko kangama. Ayaki pona ko pangusa miso na bao baza ko lela. Ça dit que situation nyose ko eza ko ya na vie na yo pona ko lelisa yo. Nzambe ayaki nde pona ko longolango. Ça dit ngana ko lela te parce que Christ est venu pour qu'il aya ko essuyer nga balarme. Ya on a pourquoi na lelo situation nyose eza ko ya. Yeba ki réponse moko ezali pona tina na yo. Christ est venu pour na tina na kolongola biso na kati na bombo. Christ est venu pour na tina na kolongola biso na esclavagisme, ko bikisa biso na masumu, ko bikisa milimu na biso ko pesa biso vie éternelle. Na sepela kana mokana na nzambe. Bible za ko talisa biso ke mukolo mosusu ndeko na biso Pierre lisolo boto sito prêcher ngona ba forme nyonso. Na Luc chapitre 5 verset 1 jusqu'au verset 9. Kuna na Luc chapitre 5 verset 1 tina verset 9. Bible dit que Pierre abataki ko loba. Azalaki pécheur expérimenté. Ayeba ki bisika nini pe na l'air nini akokanga bambisi ya mike to pe bambisi ya minene. A mesene jeunesse ne mobimba na mosala ya pêche. Bible dit que journée wana nzamba ngi ko talisa ye eloko moko pe enseignement oyo koki ko za la capitale pona tina na yo motozola nanga pe pona ba nyonso ba kolanda biso na sima. Bible dit malgré l'expérience à Pierre, toute la nuit il a travaillé à lui même attendre dans la morote. À lui même attendre moi mbisi à mukete. Mais il a fourni son intelligence, à expérience na ya tiango angé, ba force physique, ba biceps et bimi butu mobimba pour na ko travailler. C'est pour vous dire que tokoki ko za la bénité na makasi na biso ya nzoto. Tokoki ko za la bénité na ba intelligence na biso. Mais il y a quelque chose qui change la vie d'une personne. C'est la puissance de la parole de Christ. Bible lobi ki na tongo, Christ a yeko kuta Pierre pembeni na libongo. Azali ko sukola ba filet na ye. Il était tellement abattu, désespéré. Le kola yo posa désespéré na poko na lelo. Ba situation aussi la te. Maladie zako ti côté. Ba difficulté zako s'enchaîner. Ba problème si ba problème. Ozoye ba kutu ndenge nino sala. Au mizoueli ba avocat ya mokili. Obosani ki y a un avocat par excellence qui est le Saint-Esprit. Wa yebaka ko kata ba dossier ko leka ba avocat ya mokili. Wa kata ka procès ya Mardoché. Wa kata ka procès ya Esther na kati na royauté. Mais yo bosani yango kena bato ya mokili. Bible lobi na biso que journée wana Pierre azwa ki leçon o sengali biso no to tirer na butu na lelo.
Asisi ko sukola ba filé na ye ko fanda. Désespéré. Abattu. Oui, bien aimé na yebi ke yo mutu moko zo landa na poko na lo zali désespéré pour zali abattu. Oza fournir ba effort makambo ebele na makasi na osali vraiment ndenge mutu nyo salaka. Obundi na vi ndenge bato ba bunda na yo ka langage tozo bunda. Biso c'est na tangwa bitumba te. Christ a combattu un bon combat pour biso victoire. Nous marchons dans la victoire parce que Christ a vécu le diable. Et yoka makamoni Pierre a sisi ko sukola ba filé. Le Seigneur est venu d'abord il y a Massoua à côté Pierre. Habine mais ndeko boni habi papa na tsali butu mobimba ngo zomon. Na zui même temps nakala te. Yango moninga na zako bongisa ba filet pona kende na ndako. Effectivement ndenge vie ya ba chrétien lelo ezali. Bato baza ko fournir ba effort physique, ba effort intellectuel pour que ba ko koma na o eza posa mitema na bango. Bato mingi bazo ko kate pourquoi? Parce que makambo tozo sal ezate accompagné na maloba ya Christ. Bibelobi la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Na minute wo Yesu ayebisi Pierre ngai siko na yebision ngai comme Christ na yebisio boka filé na yo wana poussa na kama muke sika ozali me boka filé. Pierre alobi kolo sur ta parole nakobwaka parce que na butu na sali na makasi nanga na sali na intelligence nanga na sali na ba expérience nanga na moni solution mon côté bien aimé makasi te ma yé la classe te ko pambola matu tout ça na ba diplômé belé ba pousse tout ça na ba ndenge na ndenge ba zui chance te ko za embaucher na ba entreprise minene mais ko mona mutu moko aizaki ne kutute na nini na ba qualification mais comme azana Christ a côté na niveau wana to moni Esther a komaki na royauté malgré ka utaki na famille royalité ça dit nzambe a pakola ka bato na liloba na ye pe maloba ya Christ et sala ka makambo sima ya kobenda monyama tango Pierre ayoki maloba ya Christ a chefwa na ndi kona maloba ya Christ a exécuter maloba ya Christ a sali confiance absolue na maloba ya Christ. Bien aimé toyebi ke miracle salemaki na pokwa na lelo mutu nyonso akosala foi na maloba ya Christ bikamo elanda na ndako bikamo elanda na kati na ba projet na yo bikamo elanda na kati na libota na yo o nyonso sera ki impossible bisika yo eshuaki maloba na Christ memela miracle surnaturel na domaine nyonso ya vie na domaine nyonso ya ba faire et pas nyonso yo eshuaki soko ko yoka maloba ya Christ na pokwa na lelo pe okovandisa kondimano na maloba oyo tika bikamo nzambe elanda yo dans le nom puissant de Jésus. Kaka ndenge Pierre akoka ki lisusu te ko benda monyama ya ye moko abondance elanda yo sans mesure succès elanda yo sans mesure okokoma source ya bénédiction parce que osali foi na maloba ya Christ mais non na maloba ya bato. Ça dit que abondance koya du kolona foi oyo créé du kolona maloba na Christ. Le miracle s'est opéré ce jour-là na tongo wana parce que Pierre a fait confiance na maloba ya Christ. Voilà pourquoi Seigneur biso toyeba. Ce qui mutazali ko se basé na maloba ya Christ. Ce qui mutazali ko se basé na maloba na Nzambe. Ce qui mutazali ko se basé na ba promesse ya Nzambe. Yango wanande ezali ko bota foi pe foi wanande ko déclencher miracle. Donc foi chrétienne ezali ko zala basé ko se placer liko na ba promesse ya Christ. Ko ndima ke o Christ alobi yango nde ko salema. Bien aimé na tangi makambo moko awa boye na liloba Nzambe ozuko mona ke Nzambe tango a prometaka moto alingaka peta musuko tia biso deva ba défi ya kosakana te deva makambo moko apparemment ozomona ngo ke ekoki ko salema te bien aimé toke ko tanga na mokana na Genèse parce que Nzambe prometaki koko na biso Abraham na Genèse chapitre 17 verset 15 Tokiti na se muke tino na po ba za ko koma tina verset 22. Genèse chapitre 17 verset 15. Ti tokoiko kitakuna na se. Yo kanenge Bible za ko talisa biso. Genèse chapitre 17 verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah.
je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il lui rit et dit à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah est âgée de 90 ans. Enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Et à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Et j'engendrerai 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac. Que Sarai, ta femme, enfantera à cette époque-ci, de l'année prochaine. Lorsqu'il y achevé de lui dire, lorsqu'il y achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Parole du Seigneur. Bien-aimé, tant que tu as la lecture, nous avons la réalité, nous avons la la promesse prophétique et pas Nzambe, nous avons discuté Nzambe à cause de la réalité. Yoka, Nzambe azobenga Abraham. Alobi na ye, mwasi na yo Sarah akobota mwana. Mais Abraham azotala âge ya mwasi. Alobi ke abina Nzambe Sarah aza déjà âgé à 90 ans. Est-ce que mwasi à 90 ans akoki lisusu kobota? Ngai tata mobimba ya 100 ans nakoki lisusu kozwa makasi ya kobota. Ça-dit Nzambe alingaki kozwa expérience oyo ya mwasi ya 90 ans pe ya tata ya 100 ans. Pour na kotalisa ke maloba na Nzambe eza na nguya soki mutu akosala confiance di kolonango. Soki mutu akozala na foi, quelle que soit dimension ya problème, ou ezali komona na apparemment lokola ezali impossible, ezala biologiquement, ezala scientifiquement, ezala na niveau social, ou ezomona na comme ezali impossible na miso bato. Siko promesse Nzambe soki ye kofanda, Nzambe siko ala kisaka nguya nae. Lokola na poko na lelo, likambo o ezotungisa yo. Apparemment ezomona na lokola ezali impossible. Ye moko kolo nzoto azoko dimate que moi si na ye a 90 ans koko obota. Abi papa tika kaka Ismaël o azali awabwe. Akoma na kaka mwana na ngai pe ba promesse za likolo na Nzamba lobite. Ngai na prometa di boso na yo ki kozala tata ya mabota ebele. Tika ba promesse oyo nga na yebisi yo ke Sarah kobota. Bien aimé toyebi ke Sarah zwa kizemi. Eza folie pour na médecine. Eza folie pour na bato bandimaka makambo Nzambe te. Komona ke moi si déjà oyo alekisi 50 ans akede kozwa zemi. Na yoka kutu meme na ba biologiste balobaka ke suka soki 45 ans. Bango batie ba limite, mais pas Nzambe limite ezate. Ça dit que oyo ezali liloba Nzambe et buka ka ba limite, et buka ka ba barrière, et buka ka ba raisonnement ya mukili. Na poko na lelo ba limite nyonso batia na vie na yo, ba limite nyonso batia na bana na yo, ba limite nyonso batia pona libota na yo. Nzambe abukango à travers ba promesse na ye. Maloba Nzambe e bukango et renverser ba données nyonso, et changer ba données nyonso scientifique, et changer ba données nyonso biologique, et changer ba réalité ya mokili. Que puissance ya maloba Nzambe et créer bomoi, et créer vie na kati na yo. Et to moni ke Nzambe ayaki kokokisa maloba oyo. Sarah botaki Isaac. Bien aimé, Isaac a kobota Jacob et puis tu es comme on a l'élo Israël, ba 12 patriarches ba yaki kobota ma peuple et comme kolansama ba promesse ensemble. Nzamba za mwana mutute pona kokos. Nangina ibisa eli moko na poko na lelo ke maloba na Nzambe yango ezali base ya foi chrétienne. Parce que Bible lobi ke on Nzamba lobi azamwana na motote poti akosa on Nzamba la kibiso yangonde ko salema oyebi ezana makambo mine tozana ba point belé o to sengeli ko baser foi na biso likona maloba na Nzambe mais ngina yebisa OK pourquoi foi na biso ko za likona maloba na Nzambe ya liboso parce que Nzambe akosa kate et sengeli yo otia foi na maloba na Nzambe parce que Dieu ne ment pas.
ya mibale parce que azana capacité ya ko réaliser o ebimaka na munoko ndenge totangi na mokanda na psaume. Il est capable ya ko exécuter o nyonso abimisi na ba alliance a traitaki na yo. Et puis il faut yebake pourquoi ya mis ça parce que Dieu c'est lui le créateur. Yemuto a créé kabiloko nyonso. Ça dit que même elikamona ne salemate, le Seigneur est capable de créer jusqu'à ce jour. Dieu est créé. Il est capable de benda makambo ezako exister à l'existence par la puissance de sa parole. Yamine pourquoi tu peux croire dans malobane? Parce qu'il est seulement Dieu. À cause sakate. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il ne ment pas. Voilà pourquoi ba point mine oyo ezako tinda biso que toko kana kondima que oyo nzamba lobi pona tia na biso quel que soit ba problème, quelle que soit ba situation, quelle que soit ba difficulté na poko na langi na ibisa mutu moko que o nzamba lobi pona tia na yo yango nde ko salema. Donc tant on azoko loba boye nazo linga ke bato ba kota siko ba koma ba lecteur de la Bible ya ko méditer ba promesse nzambe ya ko tanga maloba na nzambe ya ko croire que o nzamba lobi yango nde ko salema. So ki nzamba bimisi liloba moko pona tia na moto mbula ebeta moyebima yango nde ko salema. Hallelujah. Nange ke mutu na nzambe moko na poko na lelo ayeba ke nzambe azali kokokisa tokotanga na mukana na 1 Roi chapitre 8 nalobaki na bino ke lelo na kopesa ba référence ebele po ki na kati ya maloba nzambe tolingi to bimisa eloko moko oyo kobanda mukona lelo vie na yo échanger. Ça dit okoma ami ya maloba na nzambe. Bato baya susu ko perturber yote. Maloba mususu te eya ko kota ko zo esika na motema na yo. Mais na motema na yo nzamba na besoin que maloba ne kaka ifanda parce que si maloba wana derrière chaque parole il y a un miracle. Oy ko banda kolanda. Yo kanenge nzamba lobi. Na mukanda na 1 Roi chapitre 8 verset 56. Na tangi na kombo na Yesu. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël. Selon toutes les promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Je lis encore pour la deuxième fois. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël. Selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est resté sans effet. Alléluia. Awa bazako pambola nzambe ke maloba na nyonso oyo abimisa na munoko na ye. Ba promesse nyonso oyo ye apesa mosali na ye Moïse. C'est-à-dire Dieu nous parle au travers de ses serviteurs. Yo mutozoko linga koyeba ke nzamba loba na ngana note. Dieu te parle encore ce soir. Il utilise la bouche de ses serviteurs aussi pour parler à son peuple. Na poko na lelope nenge a utilisé ki munoko ya Moïse. Bible lobi ke lelope azan nenge moko lobi libela na libela. Et Bible lobi ke na maloba nyonso wana onzamba tchana maloba ya mosali na Moïse. Bible lobi ata moko te etikala sans effet. C'est-à-dire ata moko te ezanga kokokisama nyonso ekokisami yango na poko na lelo lokwa mosakoli ya nzambe na déclarer que maloba na nzambe kokisama na vie na yo ba promesse nzambe kokisama liko na bana na yo bilaka nzambe oya loba liko na yo pe ozali ko bana poko na lelo bikamo nzambe salema o nzamba loba yango na ndeko salema na poko na lelo kimia na nzambe bolamu na nzambe délivrance na kolo ekangola libota na yo ekangola ba projet na yo ekangola bana na yo yontia kondima parce que maloba ata moko te kotikala mbulo ezande mbula na yo mbulo ezande mbula ya changement mbulo ezande mbula ya sali mbulo ezande mbula ya visitation mbulo ezande mbula ya ba exploit na nzambe naninge ke poko na lelo mutu moko a comprendre yango ke nzambe azali kokokisa maloba nyonso oyo alobaka à travers basali na ye. Donc foi na biso ezali fruit ya résultat ya maloba ya nzambe na nzela na basali na ye. O nzamba azali koloba ezali supérieur na oyo azali komona. O nzamba azali koloba ezali supérieur na oyo ba médecin bazali koloba. O nzamba lobi pona tina no ezali supérieur na oyo ba yini na ba lobaka. O nzamba lobi pona tina yo ezali supérieur na oyo même libota na ba lobaka pona tina na yo. O nzamba za koloba na poko na lelo ezali supérieur na ba situation ba réalité nyonso ezali ko traverser.
tika maloba na nzambe kokisama parce que yango ezali supérieur na o nyonso bato balobi pona yo. Yesu aloba na bayekoli na ye ke boye ba ke ngana zali nzete bino bozali bitape, c'est-à-dire que biso to kangama na Christ, vie o ezali kati na Christ il faut kota na kati na bitape, vie o ezali kati na Christ il faut kota na bomo na biso, il faut kota na ba faire na biso. Yesu azali ko prospérer na kati na biso. Yango na ko ka Bible za ko talisa que Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. Na poko na lelo na ninge ke yo yeba ke maloba na nzambe esengeli ke ezala na bikamwa na bomo ina yo. Tango yo zana kondima, siko kondima wana tia yango na kati na misala. Ko tia maloba na nzambe na misala yengi koloba oyo ndimi banda ko mettre yango na pratique. Balobi ke yo ko pamba mandima banda ko luka musala. Bima banda ko kende ko sala ba démarche parce que na sima maloba oyo bilaka nzambe ko salema. Et c'est que ba bondeli pona tina na yo vandi na kati na ndako. Okomona Yesu azako ebisa mokaka tani. Na sala nini pona yo na lingi na tambola. Allez sima mbeto na prend ton lit et marche. Il dit que yo siko simba maloba wana banda ko sala quelque chose, banda ko sala ba action ya moto ya foi, langage ya moto ya foi et yebanaka. Tika kolela lela. Tika koloba makambo ezali négatif pour na vie na yo, pour na vie ya bana na yo, pour na vie ya mobali na yo. Yo moto ya foi ba yebaka ya partir ya langage na ye. À partir ya ba déclaration na ye. À partir ya masolo na ye. Même azana eloko te batuni abiki nazana mbongo au nom de Jésus. Même à ça qu'on yoka douleur na katine boni abi nazana bonne santé au nom de Jésus parce que koki ko kende ko se plaindre pas na batute talisa moto ya lobaki que par ses maîtrises nous sommes guéris loba na nkolo yo lobaki nga foi na ngeza diko na maloba na yo lobaki ke na ba pota na nga na bikisami je crois au miracle. Balobiki yo ko bongate yebi sans nzambe yo lobaki ke mon serviteur prospérera na bengi prospérité na vie nanga na bengi prospérité diko na bana nanga na bengi prospérité diko na ndako nanga. Tu déclares ça nde yango wana foi avec action. Il faut qu'on change manière à koloba, il faut qu'on change manière à kotambola, il faut qu'on change manière à komona makambo. Et c'est comme ça que komona bilembo pe bikam parce que le Dieu que nous servons c'est un Dieu fidèle. Derrière chaque parole, bien-aimé, il y a une puissance de Dieu. Derrière chaque parole, il y a la vie de Dieu qui coule. Derrière chaque parole, il y a une puissance de la guérison. Derrière chaque parole, il y a l'élévation. Ça dit maloba nzambe et pénétra kana kati ya problème na biso pe ke ko changer makambo kuna. Maloba nzambe eza na puissance ya ko renverser ba forteresse. Maloba nzambe eza na puissance ya ko changer situation nyonso. Na poko na lelo bien aimé. Nzamba linge ke foi na biso eza la basé likona maloba na ye. To komi na suka message na biso. Na linge ke yo penda na poko na lelo. O mekana no kotala foi na yo eza la ka basé likolo na nini. Foi na yo eza li basé likona ba sensation ya nzoto na yo. Foi na ezali basé diko ya makambo bato bazali koloba. Foi na ezali basé diko na ba réalité ya ba combat ozokukuta nango. To foi na ezali basé na ainsi dit l'Éternel. Parce que maloba na nzambe ezali absolu. Nangina yebisoke na poko na lelo. Nzamba koki ko buka alliance na ete. Nangina yebisoke na poko na lelo. O nzamba loba à travers basali ne yango nde ko salema. Nangina yebisoke na poko na lelo. Visitation ezako kota na ndako na yo. Changement ezako kota na vie na yo. Si seulement au kotia foi na diko na maloba na Christ. Siko banda lelo, changer manière no ya koloba, changer manière no ya komona makambo, changer manière no ya kokanisa. Motema na yo etonda na maloba na nzambe. Derrière chaque situation ko kuta na nango bimisa cartouche ya maloba na nzambe bombarder likambo wana. Loba eloba mi bwepo na tina nanga. Et comment mi bwepo na tina nanga. Yango moni Christ avant bana ministère ne alonga ki Satan parce que na désert Christ azalaki na il était si écrit. Maloba na nzambe zaki na kati ya motema na ye abandaki ko bimisa chaque fois bitumbeza ko ya abimisi cartouche moko ya parole alobi il est écrit ceci et maloba wana epesa ki victoire maloba wana epesa ki succès maloba wana epesa ki élévation maloba wana epesa ki bolamu nangona na poko na lo maloba eza na motema na yo otambola kanango lokola arme devant chaque situation obimisi maloba na nzambo bombarder yango devant chaque problème même ata pasteur azalité maloba ko zafa kat na motema na yo bimisela satana yango nde cartouche ya victoire ba promesse nzambe ko kisama pona tia na yo
o nzamba za koloba na poko na lelo na déclarer na libota na yo élévation na déclarer na libota na yo succès na déclarer na libota na yo sanctification na bien que poko na lelo yo moto oyambaki na no Christ te ezali occasion pour na tia no koyamba Christ parce que foi na biso eza basé likona maloba na Christ et puis tango yo zoko ka maloba ya Christ yo koti pe na ba promesse en Christ na poko na lelo bilaka nzambe ekokisama pona tina na yo nalingi kosambela pona tia na moto moko wayoki maloba o na poko na lelo wache kundima nena maloba na nzambe walongoli kundima liko na baboti walongoli kundima liko na ba médecin walongoli kundima liko na bato babandaki kozala ba pessimiste pembeni na yo bazako décourager yo ke yo ko bongate mais o tieshi ko kundima no pa nzambe o comprendre que o nzamba lobi pona tia no yango nde ko salema que yo bengami pona ba grande chose que ba no ba bengami pona ba grande chose pe yo bengami po ke o exceller na toutes choses na poko na lelo maloba wana ekokisama pona tia na yo otato la ke nzamba kosaka te aza mwana na moto te pona kokosa pe akoki kobongola te maloba na ye tongi kokumba mitu na biso pona kosambela nzambe na bikamo mokokisi na bilaka na poko na lelo Biblia etalisi biso ke kondima na biso ezali kouta na maloba na yo Kriste tika ba nyonso bazali kotia like na bango na maloba na yo papa babika bikamo na yo ba nyonso balongoli kondima na bango na maloba na bato ba nyonso balongoli maloba na kondima na bango na maloba ya baboti me batie elike na bango epai na yo Yesu babika bikamo na nzoto na bango babika bikamo na misala na bango babika miracle na ba domaine nyonso ya vie kolanisa ba promesse na yo Seigneur na poko na lelo maloba na yo ekokisama liko na libota na yo ekokisama na ba ministère ekokisama na ba église ekokisama na ba couple bawe babota kate nzambe bazwa ba mapasa bawe bazana ba bokono na ba ndenge nyonso na ba hôpitaux na tango nzambe babima bawe nyonso bakangami na minyololo ya satana nzambe maloba na yo eyaki pona ko délivrer batato la délivrance na bango. Merci parce que yoko kisa maloba o biso tolobi te na poko na lelo Yesu maloba wana eganga likona vi na bana na yo moko na moko c'est le problème na Yesu batato la kiyo zali nzambe kolo merci parce que yo salaka au delà na o biso to zali ko kanisa nandimi ke mukona lelo o visiter libota na yo to bondeli kat na kondima na kombo na Yesu Kristu wazali nzambe kolo pe musungi na biso tolobi merci Seigneur Jésus Christ nzamba pambola biso nzamba pambola ba nyonso ba nyonso kobanda mukona lelo bako fansa kondima na bango likolo na maloba na Christ devant n'importe quel problème bako paniquer te mais bango bako tia kondima na bango likolo na maloba na nzambe parce que bipai wana nde bikamwa ekobila bango na yebike bato mingi bako tatola parce que nzambe akosaka te maloba oyo ndenge bimi na poko na lelo eko changer destinée na bato ebele eko changer mabota ebele tika nzambe na bikamo azwa susu lokumu nalingi vraiment ko pambola nzambe pona patience na bino pe na amour oyo bino bozana ngo nzamba pambola bandeko nyonso bazali ko commenter nzamba pambola bandeko nyonso bazali ko partager message oyo nzamba pambola bato nyonso oyo bazali ko kotsa pe na ba page mosusu pe basai na nzambe mingi oyo bazali ko ndima ke message oyo eleka na ba page na bango tika nzamba pambola bino nzamba pambola servante na ye évangéliste Sephora oyo azali toujours pembeni pona tina ko soutenir biso mama bana nga motema nzamba pambola yo nzambe pe pambola basali nyonso ya mepsa baye bazali ko soutenir biso nzamba pambola papa Remi nzamba pambola mama na biso Bea nzamba pambola mama Marie-Jeanne nzamba pambola ba nyonso bazalaka wana pona ko soutenir biso na mission pe basali na nzambe nyonso ya mepsa na yetebo nzamba pambola bino nzamba pambola pe basali na nzambe ya mepsa na Ngola pe bao bazwami na Menonge nzamba pambola bino na pamboli pe basali na nzambe na Stockholm bao bazalaka toujours pona ko soutenir biso na mosika nzamba pambola ba élu de Dieu nyonso na bosani te ko pambola bomoko mboka papa na biso Momo Digital pe mama na biso Pauline nzamba pambola bomoko mboka nyonso bisika ezwami vraiment site na biso oyo libondeli na biso ezali ke kala mingi te makamba minene salema parce que ezali instrument o nzamba tie na kati na Scandinavie po milimo na bato ebika nzamba pambola papa Momo pe ba nyonso bazali ko soutenir biso na mabondeli même ata totangi komo na bino te bo bazwami mosika
mwana nga Sylvie nzamba pambola yo pe mobali na yo Jean-Paul nzamba pambola bino tikete butu na lelo za butu ya kimia comme ça tokutani lisusu mercredi prochain na 20h30 pour na émission na biso le temps d'Isali kolo apambola bino ciao. Benza come ampamba, chine kiso banta peka